Batata pe ba mama mbote mingi na biso banso poko elamo na fête monene lelo tozoko kanisa date le 12 février na 1914 mbotama ya mwana liboso ya papa Simon Kimbangu kombo na ye Daniel Kisolokele. Toyebi bien papa Simon Kimbangu de abandaki mosala na ye na le 6 avril 1921 à Botamaka le 12 septembre 1887. Abouamblani na maman Marie Mwilu Kiawanga ezalaki na le 4 juillet 1915 na libala na bango de babotaki bana misato mwana liboso papa Kisolokele Lukelo Daniel oya Botamaka na le 12 février 1914 mwana mibale papa Dialunga na Kiangani Salomon oya Botamaka na le 25 mai 1916 et mwana misato papa Diangenda Joseph Kuntima. Et loko nini tokolobela makambo oyo etali identité bokoko na date ya lelo ezali te parce que papa Kisolokele azaki mwana ya Simon Kimbangu te pamba te ndenge baloba na lopoto azalaki ko défendre jalousement identité na ye bokoko na ye elingi koloba ndenge balobaka tata na yo nani mama na mboka na yo nini bokoko yango ebandaki ndenge nini yango wana tolingi osolola mwa moke ava tosolola mwa moke tokotanga na buku ya tata Nzambe oyo apesi biso identité bokoko na biso po tomiyeba pamba te initi koganga na balabala lokola mingi propagande elingi kobanda ba élection omoni songo la peso tricot okomi militant otamboli na drapeau paka la peso drapeau otamboli oyebite parti ozo kota oyebeta manifeste na yango te ebandeli wapi pamba te oyebi kaka te na kozwa tricot na komela masanga na koganga te malamu oyeba identité na yo tata na yo nani mama na yo nani epi soko lobi ozali moto mwindo azali nani olobi ozali muluba baluba bazali banani koko na bango banani olobi ozali katolike ezali nini olandaka pape oyebi tata na ye mama na ye bo pape bandaki ndenge nini olobi ozali kimbangiste fondation oyebi yango ozali ko admirer ba coréen oyebi babandaki ndenge nini po bazala ndenge wana o admirer ba chinois pona ni chinois bongisa balabala yo koki osala ta tonga te eloko ni donc Nzambe azali injuste yango na tolingo solo lelo mais tozwa nano lokola makambo manso mokanda ya tata Nzambe tokotanga kaka ba passage misato potokoba na masolo ya lelo oyo tokumisi papa Kisolokele mwana mbula sambo andimi ko nyokwama amonaki mayamazaki satana zaki kosala na tango tata mama ba flama baza kongala mais anganité identité na ye bokoko na ye à défendre même liwa yango yo devant commandant de Rossi. Est-ce que ngai na yo toki ozala ba défenseur ya identité na biso lokola Archange Michel lokola Kolo Yezu Petelo Yohani Ndona Beatrice Kimbangu Simon mama Mwilu papa Diangenda nyonso ba fingi batie mais balingi bomoto na bango bokoko na bango identité de bango eyebana olie ke biso tozalo kola ba caméléon omoni libanais okomi libanais omoni chinois okomi chinois omoni coréen okomi coréen ozali nani ozali congolais loposo mwindo lokola ngai oh je suis un américain je suis un français ozo sepela yo boso mwindo tubo yo français pamba te passeport est-ce que passeport wana échanger identité na yo Nzambe tokobanda Nzambe na identité apesa ki po ete tozala bana na ye condition ezalaki totangala mokanda ya ebandeli Genèse chapitre 1 verset 26 bongo Nzambe alobi sikoyo tosala bato lokola elili na biso prenez-moi au mot tosala bato lokola elili na biso bazala ndenge biso moko tozali identité na ye
bakozala bakonzi ya bambisi ya ebale na bandeke ya likolo na banyama ya banyama ya mboka na ya zamba ezala minene to ya mike. Balobi soko zwi bokoko na etata nzambe ozali moto, elingi koloba nzambe katikati ya mabele bazali moto, elingi koloba ozali kokomikila tata nzambe alobi boyo okozala bakonzi ya bandeke na ya banyama ya minene to ya moke. Melelo nkoyi aza kolia yo ndenge nini ngando aboma yo, elingi koloba ya quelque part okataki singa na to boyokani na yo na tata nzambe. Boya nzambe asalaki bato lokola elili na ye, asalaki bango lokola elili ya nzambe penza, asalaki bango mobali na mwasi. Tozwa chapitre wana mokanda ya mibale otokotanga mokanda ya Ezaïe, Yesaya, mokapo ya libwa nzela ya mibale. Ezaïe chapitre 9 verset 2. Yawe okomisi esengo na bango monene, osepelisi bango mingi, bazali na esengo na miso na yo, ndenge basepelaka na tango ya kobuka mboma, ndenge bagangaka na esengo sima ya bitumba, na tango ya kokabula biloko oyo babotoli. Pamba te osilisi boumbu ya bato na yo, osilisi boumbu ya bato na yo. Obuki banzete oyo bazalaki komemela bikumba na mapeka, boumbu, esclavagisme, na fimbo ya bakonzi na bango na misala, ndenge osalaki tango olongolaki bato na Madian. Basapato nyonso na bango na oyo ebukaka mabele, pe bazalaka nyonso oyo bakazaka nyonso oyo ebeba na makila, babwaki yango na moto po ezika nyonso. Pamba te yo nzambe nde alongoli biso na bombo, pamba te mwana abotami po na biso, ya solo tozwi mwana mobali, ye akozwa bokonzi, bakopesa yo bakombo nyonso, moto ya mayele, ya solo, nzambe ya makasi. Mingi bakoloba yango bobe azali yauli, eske mutula bango papa kisolokela komi kolezo. Nzambe alobi tosala moto na lolenge na biso pe na elilingi na biso. Donc tozali banani banzambe. Donc awa toyaka totanga nano mokanza ya misato ya Jérémie. Jérémie, Israël a bébisi boyokani na Yahweh. Jérémie chapitre 4 verset 1. Chapitre 2 pardon. Jérémie chapitre 2 verset 4. Yeremia mokapo ya mibale nzela ya mine. Biso bato ya libota ya Yakobo, bino nyonso ya Israel, boyoka makambo Yawe azali koloba. Yawe alobi boye: mabe nini bakoko na bino bamonaki epai na ngai po baboya ngai? Babandaki kosambela banzambe ya pamba, yango wana bakomaki bango moko bato ya pamba. Bazalaki kosambela nzambe ya pamba, yango wana bango moko bakomaki bato ya pamba. Babandaki kosambela banzambe ya pamba, yango wana bakomaki bato moko bango moko bato ya pamba. Bamitunaki te ete Yawe azali wapi? Ye oyo abimisaki biso na Egypte, abimisaki apesaki biso bonsomi. Ye oyo atambwisaki biso na bisika oyo biloko ebimaka te, na esobe ya zelo na ya mabulu na mabele ya kokauka, na esika ya somo ya liwa epai bato balekaka te pe bavandaka te. Nakomisaki bino na mboka oyo biloko ebotaka malamu po bolia mboma na yango ya kitoko, kasi bobebisi mabele na ngai, bokomisi mboka na ngai mbindo pe eloko ya mabe pe ya soni. Banganga nzambe bazali kotuna te ete Yawe azali wapi? Bato oyo bayebi mibeko ya nzambe
babosani ngai, bambuta mutu batombokeli ngai, baprofete bazali kosakola na kombo ya nzambe Baal, baprofete banganga nzambe, nzambe tozosambela Yesu tusa ezenjo na kombo ya Baal, soloka magie, sokoro zikwa sokindini wana occultisme. Yango na pase yeri biso. Pe bosambela ka bikeko ya pamba, yango wana ngai Yawe nalobi boyo, na kosambisa bino na bana na bino, pe bana na bino. Bokoko ya solo. Nzambe ndeke tutangaka na histoire nyonso ya Biblia. Kona na likolo asalaka banjelo. Banjelo batiaka mokonzi Lucifer. Mbeba yaki tango Lucifer alingai suko tota tata Nzambe te, akotaki na bokoko na ya makambo ya soloka. Nde ona Lucifer akomaka Satana. Lucifer azaki ange de lumière, azaki kombe ya mabete. Alo abuki bokoko abosani atioli Nzambe, Nzambe azui moto mosusu. Ale Michel bengana ye. Tango Michel, archange Michel abengana ki ezaki bitumba bwake na se pamba te, baboksanaki babebisaki bokoko zili koloba boyokani ya ye Lucifer na Nzambe asala ye. Tango babwaki na se même chose. Nzambe asali moto ndenge tosali na chapitre 1er ya Genèse, na lolenge na ye, na elilingi na ye, Nzambe tata mwana pe molimo so balobi tosala moto basimbi mabele. Moto très puissant ndenge papa Diangela aza koloba. Moto aza ko communiquer léopard yaka aye, lion yaka, memanga salabo moi telema. Papa Diangela alobi même mama Eve, Lucifer alingi ko yako mekaye akoloba longwa kona alobi aza ko koya bakale kale puissance wana mama Eva mama eki wapi elateli etamboli maloba mokolo nini tokozongisa lokumu oyo tozalaki na yango tango zalaki na boyokani. Pokwa nyonso na jardin d'Eden Adam na Eve bazaki Nzambe azaki kokita bazali kosolola. Mais Lucifer na mayele ti asali nyonso pona kokata boyokani wana bokoko wana ndenge bato azalaka soko moto alingi mwasi ya moto akosala ba manevre tout ça ti ale baye ko kabona divorce. Moto alokuta ya liboso moto asali ba opposition liboso zali Lucifer abandi kona na likolo awa na se ake ko kabola Adam na Eve na oyo asalaki bango Nzambe tata mwana pe molimo santo. Adam na Eve bakotaki na soloka, bakomaki ba illuminatis, ba magi doko ba kombo nyonso ya kindoki nyonso nyonso tout ce qui tourne autour de Lucifer. Bake kokota kona kosami ndenge mingi banda ko biso basi bakosa makakenda e bakosambelela yo okobalo kenda konale okomona bakengi ya porte na fenêtre signé tango signé ni osoko boy ko signer il faut kufa o signé ni pacte na Lucifer. O biso bandi mitolo bakalobe yen Nzambe azali injuste bato moso bazali bien e bazali tambola ba voiture e biso to sambela ka mikolo nyonso yo ebi bomengo bazali nango ya nani to bebisaki etumbwe ye Adam et Eve babengani biso kwa koko na biso yango na to sengaka bolimbisi na 1992 le 24 décembre ndenge papa ndenge na biso to senge bolimbisi biso bato mwindo lokola nza Adam et Eve bazaki bato mwindo tala ndenge to zali diminuer bomitu na kate même atabiki ya pamba to eba kosala te papier ya pamba rien lelo yo moto mwindo banda est ouest nord sud banda bato mwindo ya Australie na Amérique tout ça soki bandeko na biso wana loposo wana to yebi bakangi motema lobi biki ya pamba bakotindela biso te tokufita misale silite soko balobi ata tonga oyo basaka perfusion oyo epicranien soko balobi bo bolingi su biso te ale tokangi yango tokofuka makobenga bango te banda ba chef d'état na biso ba chef du gouvernement ba généraux biso nyonso tokolala mbabele mindele boye tufuidi tala ndenge ozali ngai na yo liboso ya télévision bisika nyonso kele ata o azali mokonzi o Nelson Mandela tout ça soko bande ko ba biloko na bango alobi bo pesa bizongisa biso biloko na biso nyonso
tokoloba nini yango wana nzambe asalaki nyonso po ete tokoka korécupérer identité na biso oyo tobungisaki totekaki tango toke kosala signature na Lucifer tokomi bandoki ba magicien ba prima kuria bana ndenge bolobaki la journée ya Jeune Afrique totiki nzela ya nzambe bango ba prima kuria bana bazela bomengo mbongo ya tanto nguma za ko sanza tanto baza ko nyonso wana po ete bandimi ndenge papa Simon Kimbangu Kiangani représentant ga chez spirituel lobike si Lucifer a récupéré 98% de la population mondiale ba komi na compte na ye mbongo bango bomengo bango nyonso ya Lucifer po ete ndenge komamaki na Apocalypse ezala chapitre 12 chapitre kenda na suka okoyeba makambo ndi zozokota nyonso wana po ete tolongwa na authenticité na biso spirituel po ete tokoma na situation tozali yango sikoyo Lucifer akwei Adam et Eve bakwei toyebi etumba Moïse azalaki na yango batata pe papa ma pasi tomonaki po ete tokoma ndenge oyo tozali le 12 février 1990 tozalaki na Brazzaville ava to décortiquer bokoko na biso ndenge bato ya mayele bayaki na soloka na bango po ete babungisa biso tokoma lokola mitelangano boye rien tokomi kaka ndenge bakachere ba ya kala baza kosala tala nzambe na likolo tali tala nzambe na sale tomboka otomboki seka oseki moto mwinda komi zoba bakonzi na biso nyonso pouvoir ezali wapi yango nozo komona Satan salaki nyonso nzambe tango amoniki ya BBC atinda Moïse toyebi makambo esalemaki atinda ba prophète kokata bango kino koboma bango atinda mwana na ekolozo babakise na ekolozo apesa mokumba na Petelo tokato bokto babakise na ekolozo ba apostole na ekoboma est-ce que tomituna kate bobo mikolozo bobo ba apostole na ye simangolo bio biso tolanda kankolozo omona wapi ndo na Beatrice banda koya po kotia ordre pambate tango na basango ya Antonie babomie batumbiye na moto banganga nzambe Simon Kimbangu aya yango tozoke na makambo ya révision ya procès un pauvre cultivateur nankamba va nu-pied pauvre catéchiste à peine connaissance à 4e année primaire pambate na tango wana soko komi na niveau d'étude à 4e année primaire ba missionnaire ba lobi stop sinon ba tomindo bazay maele mingi. Donc il était universitaire de son époque parce qu'en ce moment-là avant 1921 1910 1911 12 oyebi kotanga yango wana directement ba nomaki catéchiste na nkamba ce n'était pas un zoba Simon Kimbangu abandi kotea nyonso wana il n'y avait pas de problème. Tango elembo wana bamindele balukaki depuis 13e siècle ba yebaki ete kolozo asali promesse lokola biso to raté kolozo tango akufi batioli ba sakaneli ndenge toyebi tango nzoto pe molimo ekabwani metuna bayuda batata pe babama kilongo les lieux le saint de saint et pasuki mabanga mibeko zome lokola batiolo ke balingete. Tout ce qui est sacré, Nzambe akena angwa bombi. Le bâton prophétique à Moïse et qui pambate basé sur son identité na yekol Nzambe te pourquoi tikela bango. Nzoto yankolo yezo allez alimwisi yango kona Jésus ressuscité akei sino bakosambwisa yango batikali vide. Mais na ba recherche na bango solo kabanda 13e siècle. Ndenge colonel Yefa yazalaki kondo colonel Yefa yazalaki na université à Sorbonne na kona zwaki 2 doctorats aso ko sala thèse na ye a commis le prophète Simon Kimbangu madame Bravo motozalaki directrice na ya mémoire alors bino bato mwino basala bino ndenge nini yo komia parce que ceux qui mbangisi Simon Kimbangu l'église de Jésus-Christ sur la terre par les prophètes Simon Kimbangu mais Simon Kimbangu n'est pas un prophète biso tobazali ko lukai depuis 13e siècle pambate tomonaki forcément que vers le sud
toyebaki ke kolezo alobaki ete nakotindela bino moto mosusu lokola ngai, le paraclet, l'esprit de vérité, quelqu'un d'autre comme moi, toyebaki ke oza réaliser tango comme la boussole indique toujours le nord. Biso force wana ezobela na sud, c'est quoi yango batindaki ba Vasco de Gama, ba Christophe Colomb, ba Stanley, ba Livingstone pona kolokaliser likambo wana nde Stanley akokisaki yango bisika nyonso akei epe apesi baindice esika localiser alobi force spirituelle ezali nde awa ayebisi roi Léopold Léopold II ye moto apesaki mbongo bamisode baye kolokalize ti esika elembo Stanley atikaki na ngombe Lutete na 1884 au mois de décembre. Na février 1885 bakaboli royaume ya Congo. Biso zaki bato ya pamba te, ba minde ba yokuta biso organiser les royaumes Congo. Hein? Ezaki ba minde balobaki roi zalaka. Non. Mais yaki na mayele ya soloka ndenge Lucifer a salaka ba retirer biso force spirituelle. Bakamati bikeko la bakoko baza nzokande bakoko baza ki otala nzambe à travers bikeko nyonso no bezeli ba fétiche mais kenda na brise na terviren kenda na poto bisika nyonso nzokande bokoko na biso force nyonso spirituelle en échange ya mbongo e kenda totikala baboko pamba yango nous sommes dominés jusqu'à présent bande Égypte tia wezar ki biso batata pe ba mama tokolo biso ndenge nini 1887 Simon Kimbangu Botami ba sentir ki abotami po bayeba ki abotami bamona ki non ezali kaka pene awa basali lisano jeu ya kobenda singa na bana classe papa Simon Kimbangu moto nkamba na Lukengo ezaki village ya monene contre bana ya Ngombe Lutete ria benda singa bazako gagner bana ya nkamba donc Lukengo. Siko ba camarade balobi mister yuzo tika kaka biso bu yuzo ali kostobo tala deke bazako gagner biso Simon Kimbangu bezila yazwi pesinga ale bana Ngombe Lutete kona ba bendi singari tango abendi boyo na bana Ngombe Lutete na Lukengo nyuso abendi bango bwakila bango wa ba missionnaire Genix na Hilaire balobi moto yango ye wana soko na buki lokuta tuna Belgique na musée ya Tervuren mama Olive Lembe Kabila kena komona yango bandi ko mbilo bazaka na poto tuna bango photo ya Simon Kimbangu tolo polele ya avant 1929 bito c'est que 1910 sur 1909 on va découvrir que c'est celui-là mais demandez les Belges demandez les Français les Portugais comment bakeko wele là un pauvre nègre va nu pied ndenge bazako finga biso na petit village en Kamba, royaume à Belgique, royaume à Portugal, la France, Kamata Banganganzambe la Bangoueza la Rome, et la protestant, Bakombesa, tous contre un individu Simon Kimbangu. Mundo kite, mbelite, pokaka, asekwisi bembelankolo ya koloyesu. Pona nini, babison batata pe bamamo. So comme on dit des fois, tout ça que solo la boyo ba réaction ezo sala pamba te il faut yeba tango zolanda émission identité ni nzena yango réaction zena yango ozaina yango ezali lokola banane lokola ngai lokola za journaliste ba journaliste mususu avant ba poser question à autorité ba kolanda ndenge ba français ba lobaka ndenge ba portugais ndenge ba belge yo moko vous ne vous retrouvez plus est-ce que oyaza ko poser question azali penja authentiquement congolais ndenge ba bebisi biso na tango ya kala na mboka makambo ezalaki mais soko makambo ezali bankumu bazalaki tout autour ya mokonzi ya mboka soko makambo bakosala bango na bango kona po ete population yeba te sinon ekotomboka batoto bakopesa exemple ya malamu mais sikoyo comme démocratie soko démocratie mokonzi azali mokonzi ya balabala bien mokonzi ya quartier il faut finga na radio na télévision c'est la démocratie yo pour lui c'est la démocratie boyebi tina démocratie tina démocratie avant to loba makambo oyo tokoloba pamba te tozoki na ba élection ezali secrétaire boko kene na librairie Saint-Paul basango mibalo tozaki na bango na Lyon sango Aldo
na mususu kombe ko ya certain allemand tozalaki na grec avec centre de recherche et communication audiovisuelle ya ba catholique balingaki sikweza l'écuménique ba protesta bazokenda kola ngebika bakimbongista nazaki na 1979 pona lingi kosalisa biso tomekana na kokanisa bakoko na biso bazaki bazoba te toza koya pona identité pona lutte oyo papa kisolokela salaki po ete bakosa yete ndenge ba belge ba memi eti na boma balobi o tata na ochibo abwa aroke tata na Simon Kimbangu po ete amiyeba te boye bakatina te papa ndenge na lobaki soko to simbi bokoko na biso ye tata mulimo santo kosala makambo mondela sana note boko seka mais soko to lobi to bakimagisi babombaka bokulanda papa ndenge na sikoyo mais basali coup d'état na bokasa sikoyo doyen Oliava Nanye ayeko se moquer na ngai tozaki bien à Lyon. Ah oui mon cher Bobé, chez vous en Afrique ça ne va pas. Hein, vous les Aïrois et tout ça. Galbi, qu'est-ce qu'il y a doyen? Non, voilà, il y a encore un coup d'état. C'est Bokassa a été renversé tout ça. Oyebi ngayale kande zwingai nalobi doyen. Soki tozalaka na TF1 tangwana ezali ta télévision France donc soki tozalaka na studio na pesa réponse bebolingai ko bengana ngai nalobi na yeboyo nalingi kosalisa biso na ngai na yo potoluka esika tobungaki nzela oyo makambo nyonso nakolata nakoloba makambo kaka lokola un petit blanc lokola ba mindela mwana mondela toboli pantalo yo pe toboli atamboli mutakala yo pe mutakala lelo komona violence faite à la femme biope violence faite à la femme mais bazo ça l'organisation de ko bazo kambong mais violence faite à la femme mais ba konjina biso batala ka bande ko na biso bana basi tala même tenue balataka ata mombali akangi motema c'est ko ça la violence mais pourquoi to gozonga la tenue décent ndenge kabila le père tango yaki tozongi na lisolo wana nalobi na yebo 1 président Bokassa azalaki français pambate il avait combattu sous votre drapeau binonde bobongisaki ti yakomaki empereur na ba nombre ya bouteilles vous êtes les organisateurs tango monique politique na bino ba français bokosaki po ete chômage ici la pona économie ne koyate abandi ko lukanzela azwa contact na ba président mususu donc akanisaki akenda pe na Kadhafi siko sécurité na bino et intercepter message na lobi David Dago azako la na Paris bazuye na ndako moto azako la en pyjama babwake na via lobi kenda kozwa pouvoir na bangi akomi la bangi au coup d'état na tuniye le président Giscard d'Estaing a kené en Allemagne, Hollande qui na télévision. On moni ndenge nini ba allemand bazali ko pesa ba jeunesse allemand bazali ko pesa ba mituna. Ba lobi boyo, monsieur le président. Makambo oyo osali na Bokassa, c'est parce que c'est un président noir. Alors est-ce que makambo osali oko sala ngona chancelier na biso kolongola ye na bokonzi ndenge wana? Oh non, je le fais parce que le sang allait couler à l'obi makila inge kotanga. Ba journaliste va l'obi. Ah, pour makila inge kotanga. Bon, Peter Bota a zeko siri sa batumwino en Afrique du Sud. Mo colonie ne peut que kolongola ye kona pour batumwino bazala kim. Oyebi chancelier a pekisi ba journaliste assez aller. Oyebi doye wana mondele avandigné abi mon cher Bobé, vous m'avez touché. Je vais vous dire la vérité. Alors c'est un secret. Batata, ba mama, boyoka, ezali ngai na mondele wana. Doyen na biso, 1979 na Lyon, France. Alobi boye. Bino bato mwindo bozana mayele mingi. Soki na période de colonisation, to sala ki ba bar mingi ezali ke soko ti mosala kenda komela. Soko bozaka na tango ya ko kanisa makambo bovandaka tout autour ya moto lokola bakoko na bino
alobi d'ici 20 ans biso bato mwindu tokozala bat mindele tokozala ba esclave na bino pamba te bozala mayele mingi. Alobi nous avons des maisons lelo moni tozali na ba ordinateur ba nini nyonso ndenge tolobaka. Alobi nous avons des maisons qui fonctionnent 24 heures sur 24. Eza kotia na écran na ordinateur chaque pays soko bozo komi développer baza konote ah mbeba nyonso tout ça pona kotala soko bozali ko avancer. Alobi soko tomoni pays moko ezali ko avancer tala ndeke to salaka. Alobi tu es Zaïro ngalobi oui. Alobi votre président c'est Mobutu ngalobi oui. Alobi votre économie et c'est sur le cuivre ngalobi oui. Alobi soko tomoni Mobutu akomosa ba déclaration ya fierté nationale que ba soda na biso banda sapato ti bere mboko na biso abandi ko dondwa tokoloba non et comme dangereux. Lokola bozali na cuivre nde bozolanda makambo ya cuivre nde opesa nkita na bino. Tokopesa injonction, c'est-à-dire hors na Banque mondiale. Tokoloba sikoyo loba na G7 donc ba pays oyo esalaka ba industrie ezali ba mituka tout ça soki bolingi ko somba cuivre ina mbula oyo bosomba yango na bosomba cuivre ya Zambie. Sikoyo po ete Mobutu azana maela ko tenga ngo na prima ngondo tokoloba bokitisa talo ya cuivre soki ezali par exemple ezalaki $10 le kilo allez mbula wana $5 pona nini Mobutu amona pasi pona kofuta bato tango kit ekokita atsali même na prima ngondo kona ezokenda moyen Mobutu afuta bato ezali te. Alors biso tokozwa mbongo tozali tokopesa na ba syndicaliste basala nini grève sauvage ngi koloba nini mbongo tozofuta matale buka silisa ba nini buka ba machine nyonso tout ça ebeba. Abi c'est ça notre politique. Tango tozala ndenge wana économie na bino ekiti Mobutu akozo mbongo ofuta batote allez économie ekiti alobi biso nde tosala kandenge wana. Alobi ezali secret mais na yebisi bino c'est voilà la vérité. Et puis alobi bino bato mwindo tosi to étudier bino. Alobi mon cher Bobé nakopesa yo 100 francs. Wana 100 francs français. Boma mama na yo, obomi mama na yo. Na bomi eponi pozo mbongo. Alobi tosi to étudier bino bien. Alobi politique. Boyebi politique te. Politique ezali kambo ya biso ba mindele, ezali na makila na bino te. Alobi tango tomona ka ete ba africain moya ko kabola bino ezalaki ezali te bozaki na ba parti unique. Alobi lokola bino boyebi ko décortiquer information te. Tolobi kaka la directeur ya RFI ale bo loba ke parti unique ezali dictateur biso dictateur biso ba président biso dictateur. Alobi to sala kindi wana pona ko kabola bino. Yango na to bengaki eto zolobaki na Mitterrand na sommet de la Bo alobi ba africain nyonso allez il faut nini conférence nationale démocratie soko di ndengwana to ko zambongo te alobi bomi boka kina mai tango kabwani so to boni moto azali na pouvoir azali d'accord na biso to kamati mbongo to pesi na parti d'opposition Mobule Salemi économie ekoi makambo ya professeur wana za ko yebisa ngai alobi to ko tika bino bote soko to kitiki bino biso mindele to baby est-ce que akosaki alobi lelo pona politique le ba parlementaire na biso bakoko bunda na poko moni bakeo mela masanga mais biso to kopesa bino minduki bobomani. Alobi information boyebi ko analyser information te soko toningi ko tumba Afrique to ko tumba ngona mokolo moko to ko baka na directeur ya radio RFI buka lokuta mondele mutazolo balanga alobi bon après passage à Maréchal Awa na Champs-Élysées, le président Giscard d'Estaing a fait ça qui est, par exemple, 500 millions de francs français pour réfectionner campus universitaire à Kassa pa Lubumbashi. Tango ba étudiant ba ko kandenge wana. Eloko ne ko salema. Ngalobi na tongo nango allez, campus yo se ko tumba malobi mais soko to tumbi pe Afrique bozo ka besoin na bino. Pamba te bozana sens ya ko décortiquer information te. Batata pe ba maman ezali kaka parenthèse. Pambate
ndenge nini tokokutia maele ya tata Nzambe katikati na biso tant que tokamati bokoko ya bamindele ya bachinois ya bakoréen ya banani yango nde totondisi na molangi elateli na bango elobeli na bango makambo nyonso na soloka na bango. Mais Nzambe atindisi moki mbango sikoyo molangi ese tondi soko tovide yango te bolingo mibeko misala tokosuka wapi? Toyoka nano Papa Diangenda na lisolo ya pesaki na mbotama ya Papa Kisolokele le 12 février 1990 na plateau de 15 ans na Brazzaville. Et puis tosuka na masolo na biso pona makambo itali bokoko identité tolanda Papa Diangenda. Masi isi ekuki ya sol ba mama batata to kisanzame na biso sonite to tambola ndenge yango esengeli biso na kati na mibeko na kanisi tokozwa njutu mpe na makila ma Yesu na mokolo malelo bokanga mana yeti na sanza avril mbokulia mbala mibale oyo tuja kulia lelo ezali mpana Noel ngana lingi ete oyo bokuzwa lelo bumba ye kubengana yete kuchia ye locataire te na ndenge nini soko to bebisi mibeko bana tangwana nde to komisi ye locataire to chasse ye malgré ye moto na ndako ye moto asalaka yo na image donc ozali Nzambe complète la moitié te kasi oyo asala yo soko alungwi yo mpe okufi kasi tuzali kokalkule wana te solo makambo ya kusala confession namonaka yango pasi poate tokamata bijali ya mangumba mususu banda tangwana topesi ngumba na bisu dususu kilo te biso tozali bana na mibeko mokolo nyonso tu il faut batangela biso mibeko na tina mususu te poate liaison spirituelle na biso izala très aiguë lelo na izala kaka micro kasoko ba katinga kura kuna moye kulubali susu zalite ngana lenga kete ofukami onkombe tata mwana pia musantu bango baye bazala lisusu musika te suka na likambo izali yo okundimaka yango te yango nde ozali négligent ou négligente soko to ibaka ete suka na likambo izali ye ya solo nde tokopesa makambo na biso nyonso tokosala même mpana koluba nde okopese les mots que vous allez utiliser poate batwana okulubila bango ba comprendre yo pamba te suka na likambo izali papa simo kimbango. Le 12 février 1990, journée anniversaire de la naissance de Papa Kuluto Kisolokele. Eloko nini bumanaka pate papa simo kimbango kana kopona nkumbwana apesa na mwana na ye Kisolokele. Donc tozalaki na privation moko privation wana ye moko ayibaki secret papa zali vraiment terrible Kisolokele baba ndo kutuna kasi nkumba ngo ilubi nini otala kaka ale Nzambe asukumi
mokili mobimbo moningani la guerre mondiale. Le 25 mai abuti mwana pambate ezali moninga solo oye bumanaka bimi esikasikawa jalunga ni abimi tangwana moyete presque désespoir na bato jalunga na kyanga ni Salomon ndenge nini ezali fait ya hasard te. Le 22 mars 1918 après ce mwana diange na kontima Joseph batu yose tu wana babandi kuyima kasi muntu wango bankumbo ngo washwa akango wapi réponse bojela kaka makamazako yete na 1910 papa Simoki Mbango alobi nakubuta madisusu likambo nini yokuluba okubuta madisusu ndenge nini nde nakuumila te kisorokele batata na bamama sepela sokolandaka tata Simoki Mbango soyez franc bien franche tozala sincère na baacte na biso totika kosala mabe bamama na batata toke kozwa njutu mpe makela mayiso tokozwa ye libela tokozwa ye akotikala na biso elongo po ate toseka nzambe na biso te na vwandi wana nazali kotala makambo kuna na Afrique du Sud nazali kotala makambo azali koleka kuna esalinge mpasi bamama na batata muntu mwindu mawa ezali kosalanga mpasi. Oui, la grande joie. Nelson Mandela abimi boloko ndenge tokokele tata Pasteur Bobé bake kosala pillage babomi bango lokola banyama esoko mauyo makoya sima batata na bamama yo muntu moni poelele tikala poelele kujunga dususi mate yo si oponi yo si omoni njele kubikisama pata obikisa baninga sino sokotali makamazali kuna solo okumana le pana ni yenza me checkinga mutu mwindu et pourtant la première peau pamba te tokosalaka makambo ntango mosusu lokola moto adi boma tokomipesaka kilo te tozali na mauvaise emballage wana tozani yango ngai nazala komona pasi dans 10 ans mingi ba tozalewa tokokufa mingi tozalewa tokozala donc l'an 2000 ezalaka katango ezalaka l'an 2000 ndenge tokokeli bato na mayele ndenge bakolobaka l'an 2000 sari toza koyibaka ntina na likambo te batata na bamama soko otali kaka makambo aza koleka na Afrique du Sud otali kaka nde solo ota mosusu osepeli na ntina nini ete moninga na biso libéré epesi esengo 27 ans de prison libéré. Donc on dirait toute la communauté noire ezalaka en Afrique du Sud pas battre biso zali wana kati na Congo tozali na Zaïre tozali na Angola tozali na Zambie tozali na Gabon tozali na Cameroun etc. bango nyonso tout tozalaki koluka kaka mpo toba libéré ye asi abimi
Et après? Voilà la question que je me pose. Et après? Abimina Boloko. Donc, Makambo, Mazakoya Mandeng Moussoussou. Le 21 mars prochain, la Namibie indépendante. Et après? Ngai soko na kumie sikawana na beli. Na bande kujwa makani si belé. Les Camerounais ne connaissent la biso ciment. L'accession de ces deux pays à leur indépendance ou bien à leur souveraineté. Et après, les Camerounais ne connaissent pas. Jangwana batata na ba mama. Tochia makasi na kati na mabonde na biso. Poate nzambe tatan koleze musantu. Asali sabiso sikawana. Ndenge tolobi toko ko jwanju tumpe makela ma Yesu. To jwa makela na njutu na Yesu définitivement. To chasser de sous-souté. C'est-à-dire ce que tu salis de sous to bengani et quand c'est ce qu'on a au kobenga mané aussi eh bien comment ça n'était de au même corvée vous l'avez répudié de votre maison. Batata pe ba maman emballage engi koloba to kamati makambo ya salite to lati yango ndenge nini ye moko nzambe tata molimo santo osunga biso. Donc lokola masolo ya nkolo Yesu na Nicodème il faut botobota mambala mosusu mbala ya mibale tolongola makambo ezala ba titre ya banini ya bakombo ya mangomba bayaki pour nous embrouiller. Comment Yesu azala ye moko ba congrégation bebo ba communauté bebo ba groupe de prière biso rien que par exemple la commune ya Kasavu na loka rapport monzo commune ya Kasavu 5000 églises na lobi bien 5000. Eh ben siko Kinshasa mba combien mokili mba combien mais papa c'est moi qui manque na lobi 98%. Satan sere. Donc Satan côté bisika nyonso na ba famille na bandako na politique na l'état bisika nyonso po ete moto azale susu na boyoka na tata nzambe te bombo na te kolo Yesu moto atekaki nani noko na ye ndeko ya mama na ye etumba Moïse na nani Miriam na Aaron bandeko na ye boy bato nyonso boyebi kaka bokanisa nano moto songa niki kobebisa yo akote à travers mwasi na yo ou bien mwana na yo na kati ya mosala kaka ba collaborateur na yo bisika nyonso tozali tout est miné. Satan lingi okenda ye moko te. Référence Apocalypse chapitre 12 et 13 ti na nouvelle Jérusalem soko tangi Apocalypse okoyeba programme into so okenda batata pe ba mama emballage wana ya mabe po elongwa po tozonga boyokani na tata nzambe ezali mibeko zome les 10 commandements application ezali te koyemba ya pamba bolingo kolinga nzambe koleka makambo nyonso kolinga monizalani na meme moyini na yo kolakisa bilembo kosalela kotongela tata nzambe misala wana nde tokodécrocher volonté ya oyo atinda makapamba te 4e génération suka lokola ezali suka ya makambo yango na pasi nyonso bitumba nyonso tolandaki bafilme Illuminatis tozana ba exemple mingi awa Illuminatis bayebisi biso makaba nzambe ndenge basoloka bakotisa na kati bayebisi biso bafilme le kaka bazolekisa yango na télévision nzoka nde babitumba 14 18 40 45 bato wana ya soloka balata bakazaka mabe makila ya bato esopana po ete basala ba exploit na bango sur les trans scientifiques ba koma ba konjo milimo ya bato soko kikuna mouvement boyo ya bato ba bomani tout ça milimo ezali kosenga makila ya bato okena na bale kona makila ya bato soko okilikambo kanisa nano donc okuzona ba yebiso likambo moto yebiso likambo yebi soka zali ya groupe nini pambate mokonzi ya Lucifer mundu kine ezali nini lokuta batata pe ba mama to kita na nzete lokola nzambe koleza lobaka zakai kita Nicodème
botama ezali komboto oh je suis kimbangi je suis catholique ya munoko non yo lobi ozali chrétien petit Jésus est-ce que makambo na yo ozosala ezali kola Yesu ezali kola Petero yo lobi ozali kimbangiste est-ce que ozo kosipose osala makambo lokola Simon Kimbangu omoni makambo ndenge tozali nango yo lobi soko ozali songolo pakala est-ce que ozo kolanda mobandisi ya likambo wana ya lingomba wana lelo batata pe ba mama tosuki tozali susu na identité te biso fierté nationale ezali susu te tozali sur la 60 chaîne ya télévision tala makambo lekaka soko kobina te ko se critiquer bakonzi na biso bankumu na biso kobeta na makofi mais siko okomona oya buki lokuta po ete parti na eleka mais azali mondimi bato bakufa mafu ale bolanda ngai tokenda kona zwa makonga ale mobulu ye kaka satana sikoyo kolezo ye kufa kaka musala salaki musala ya pamba te kolezo c'est en africain Moïse na Égypte ezozika motobo Abraham na Égypte Moïse na Égypte ba pharaon bato mwindo lelo tozomona kaka Égypte boyibite ke sur le plan spirituel toza kobunga ezali mokili oyo biso ngai tozaki bato mwindo soko omoni kola bato akomi pembe pamba te ba arabe baye tout ça donc baza koningisa po ete kona lokola pe na bango eloko mosusu ya malamu malonga etikalité malamu biso toboma na awa baya koreokipe Afrique basi balobi makambo nyonso tout ça oxygène mai tout ça Afrique centrale bitumba nyonso yakawa po ete likabo oyo tozwaki ya molimo mosanto tobungisa yango ekoti na ba famille ekoti na bandeke ekoti na base po ete tobeba batata pe ba mama tokokipe kotikala boyote nzambe ayokeli biso mawa ke ata ozuliaki 1 million ya bato kende pe na nganga nzabi tubela makambo esili lelo nzambe apesi biso nyonso lelo église kimbangiste tala pasi 50 ans oyo kaka tobi indépendance et avant l'indépendance 37 000 familles déportées 150 000 morts nalobi bien véritable génocide nana lobela kango lelo soko prix Nobel de la paix ezalaka penja ya normal pourquoi pas Simon Kimbangu pourquoi pas Papa Diangena qui fait même allusion à Papa Diangena o baze ko benga mbuta mutu na balumumba na bakaso bazo be Papa Diangena mbuta mutu yena bande connaît papa qui sorge Papa Dialungana basali quelque chose o ya moto mwindo ekele ko moto mwindo ya liboso asali ekei au-delà des océans. Le 24 décembre 1959 tozali libre babengeli bana biso na ba classe tala sikoyo ba école ba institution ba hôpitaux nyonso wana na système tolobi nsinsani ba indice mususu banzembo yemba maka on ne compose pas ça ko composer te eniki lo banzamba za na biso tolanda kata message ata bolobi Papa Diangena mabe landa ta mate yeyo tozwaka na banzembo ba prophétie ndenge na lobaki soki to makambo tolobi yango na mokola lelo ezali te que parce que qui sur lequel Daniel azaki mwana liboso Simon Kimbangu non ses œuvres misala na ye mwana ya 7 ans alobi makambo na monaki na tata na nga na kokwanga na te tata na bandi mosala il était à côté de lui 7 ans tata na yake okanga bandoki o bakongi bazaki neutraliser ndenge batikela bolumbu papa qui sur lequel était là na kimiala bakangi tata na ye zo kenda timbanza sana papa qui sur lequel azalaki na tata na ye nyonso esalemaki wana il était là un garçon de 7 ans bakina mbanza ngungu commandant de Rossi nganga nzambe catholique utaki na Rome poète ba achever Simon Kimbangu a menacé un petit qui sur lequel 7 ans le tata na azali ndoki tout ça est-ce que c'est que ça qui bébé oui alors bio okuye ba différence entre motoala na pongi na c'est que tata nga c'est que ça qui bébé o azali bandi azali rebelle te akanga mono ko beta ata obeti ngai est-ce que ngai na yo devant batata biso batozaki na ba flamand to yibi ba flamand
kanisa ba soda ba paquet bazaki nango soda za la ta guedo mbata za nango devant elonge mwana moki à 7 ans mais moi naza ko résister tata na maman et comme il est solo hein allez ba relégué na colonie scolaire de moment pour na lavage à cerveau balongole bokoko na ye ba jésuite bazali ko banganga nzambe balobi ke bakosi balobi non tata na yo ezali chibwabwa ikombo ya balobi non tata nanga Simon Kemongo ndeko na bosane ils ont tout fait même ba ku nyonso papa ki soroki la zwaki même na mwasi ya liboso ndenge basaki makambo nyonso po ete ba éliminer nyonso mondela zali sima na banzanganga nzambe ya bango papa ki solokele papa Diengenda soko to bombi lobi to kokufa na biso zende ba témoin na vani na bango depuis 63 tiliwa na bango na zonga kilange pe na ngai su na kisangani te tout le même me confond même bazako loba kinazali mwana na biologique pambate abokoli ngai nazali mosali na ye témoin na ye bisika nyonso na caméra bisika nyonso mais bokoko sangana likamoni nazalaki plus à côté à papa Diengenda que moi sine ke bana puisque toko bimana tata na tongo toko zonga na minuit 1h du matin papa Diengenda zaki na tango même ko tala kaya bana te ata ba kena réception ngai tout le monde battu à kalabaye c'est pour vous dire que makambo tozali nango ezali pasi nzambe soko apesi tango ya kolongola kazaka ya mwindo ya ngoyo wapi bakumu na tango ya kala où sont-ils lelo soko kolezo aza aye na mokili aye na komba muto mususu candidat po ba voter azangi mbongo nana ko voter siko pona ko voter il faut mbongo siko ya tanzambe atuye meme yo zali wana nzambe akoko takatikati na yo pose na parlement nana ko voter puisque ça na mbongo propagande te siko parlement ngoza composé na banane na ba élu ya peuple nini peuple likanki mbongo obi ba peuple ba kanisa ki ba vandi nye lokola ba Nicodème balobi non Alfonso toko yo il faut qu'il na parlement tomi tunate pourquoi tozali boyo tala ndenge tozaki otambulisa mokili na biso bokoko na biso papa Diengenda lobi papa ki solo kele oyo momi tuna te pona nini ngai le Benjamin mwana suka naza la chaise spirituelle abi sente pas de ezaki bolingo na ngai te soko na bona bukana ka le 9 août 1939 pamba te na bangaki tata lobi na ngai soko na kufi yo moto kozala motambolisi na lobi jamais mais mama azali papa ki solo kele azali papa Dielunga nazali alobi non koloizo non yaka na rendez-vous na kimaki na keko beta bali yango na bukanaki abi papa ki solo kele alobaka ngo na matete yaya na ya vandi wana mais bokanisi bazangi pouvoir na ndeko na ngai abi biso zaki bana mike j'avais 3 ans tant bakanga kitata mais papa ki solo kele alobi je vous l'ai dit aujourd'hui tantôt beaucoup crier au scandale mais je vous l'ai dit alobi sanza nyonso wana ba Apollo bakendaki mais papa ki soke soka simbika tata na ilamba boyo alobi atambola kona sanza tout ça mais azaki kopema ndenge nini bino ba science mais entre parenthèses bokaka te astronaute ba journaliste ba acculé bango bomona kinan o to mona kinzambe o tango bokitaki na lune nzambe azali na couleur nini it's black alobi azali moto mwindo mais bokina kutuna ba astronaute bokina kutuna bango papa ki solo kele leke na ye Diengenda chaise spirituelle abudete or ki ye moto amona ki pasi na tata na ye mais ndenge ni mwana sukali ka chaise spirituelle okomona akosigné même te peo soko bakuteli bango misato akozala lokola moto ayebi eloko moko te bango na papa Dielunga na tikeli ya kote ya mama na ye balobi kokenda classe te vanda côté ya mama na ye mama Mwilu depuis 1921 bazo conduire l'église na période de clandestinité ti liwa ya mama Mwilu papa Dielunga mais chez spirituel nani le mwana nsuka
tomona jamais papa Dialungana ou papa Kisolokele bazala na bato na ngo basala camp contre papa Diangenda. Jamais. Est-ce que bazang papa lobi, est-ce que bazangi pouvoir? Ils avaient tous les pouvoirs. Ce qu'on a dit sur la bango attaque papa Kuluta zela poto, papa Dialungana nkamba baye. Mais à lobi, loko la période baloba ki se ngai yango no modi ba Kulutu na ngai ata to voto komi esika. Ngai anniversaire na ya ngai kaka ifuna loba. Oya papa Dialungana ngai moko, même ya papa Kulutu. T'as la simplicité ya papa Kisolokele. Il n'y a jamais un camp pour supporter à Kisolokele pambate, ye motomola qui passe, pourquoi Diangenda chez spirituel? Jamais. Et siko, et après. Donc on a papa lobi makamba après. Mandela bimé, et après. Namibie, bon, Afrique News indépendante, et après. Pambate, emballage wana ezali nano batata pe babama emballage yango pe tosali yango mingi magie roze kwa makambo nyonso tout ça eliminatis et pesibiso bomengo nini tolongola yango nzambe akokokisa mako oyo ya la kaka na biso soko biso tobungisi oyo asa ko simba lingenda yango papa Simon Kimbangu kiangani papa Simon Kimbangu kiangani. Soki dès que bazo sale pression. Batia solo quand même mabe bakoti. Na famille na wapi tout ça na lingomba pambate asirika tozangela pambate makambo yo sezonga wapi kona esika bato bazo kobundisa biso tala secret zali wana. Batata pe ba mama. Tala ndenge lingomba tongami. Tala papa Nkulutu, papa Mfumu Mbanza, papa Mfumu Longo. Naba mbuta mutu nyonso bazali ko tosa ye sinsane ze ko salema mindele kome bato mwindu papa Nkulutu papa Dialungana bango nyonso na papa Diangenda o baswa na kate bango nyonso sika moko moli papa Dialungana na après accident azaki osala asalaki avandiawa papa Kisolokele wana en bleu lingombe ze ko tambola bamoni pasi bada bomwana na bango basali nyonso lingombe tomba na boyo bazui ba tribu nyonso bato nyonso mokili lingombe ke monde entier ba réalisation nyonso église kimbangiste biso moko par le système oyo de sali que tous à la indépendant il y a ko tendre la main te so mo to apesi d'accord mais avant ça likambo o aide uta na Hong Kong uta non soko balingi ko sali ça d'accord soko ba accord entre pays na pays d'accord mendicité non tala mosala ndenge bazo finga Diangenda moyibi mais yaka otala amphithéâtre yaka otala centre d'accueil yaka otala hôpital tala ba réalisation de toutes les paroisses ezali ba belge ba français ba portugais ba tikela ki biso mbongo te kaka ndenge meya ndenge moli papa Dialungana papa Diangenda ndenge wana zotonga lingomba ya molimo mo centre oyo ememi sango na conseil œcuménique ezala na seta ezala même tango papa kendaki na Israël papa Diangenda mbula enoki ndapa batsengaki mbula enoka papa Diangenda chez Athénagoras le patriarche de l'église orthodoxe tango amoni papa ayambi alobi non esengweze na ngai lokola oyo nani ayambaka mwana Yesu Simeon ayambaka mwana Yesu na ndaka nzambe na kukufa pamba te na moni masia grand marabout aye alobi na mokili momina moni moto azali na ba étoile mine na ilongi lokola yete grand marabout aye un musulman akena nkamba koti na mozole alobi ba journaliste boya moi présent alobi na koti na mozole na moni Simon Kimbangu na poser pe ba question à répondre ngai alobi botu na ngai ka mususu te qui ba défile donc tous les représentants de toutes les églises au sein du conseil œcuménique des églises membres comme le comité exécutif et cela qui a défilé baketi na nkamba or que biso mingi tozali awa ata mon koto to yebi angote sika papa Diangenda za kovanda centre d'accueil to ya nano te même un kamba rien kasi okaba critique tozali kolanda yangote milange tondaki na mboma ya mabe yango na nzambe asunga asalisa biso pamba te mingi tokaka te ba version te balobi moto mwindo o akoki kosala eloko moko te soko akufi te tokamata bilamba oya mabe tobwaka tosimba bolingo mibeko pe misala totombola kombo
ya oyo ayaki so sacrifier soko kena Lubumbashi tala kashu ya se ya mabele Papa Simon Kimbangu bakangaki tala na Kasombo tala na Sapin tala na Buluwo mais okoki kolela tala esika bazal Papa Simon Kimbangu bazali ko boa kotie na mai ya mungwa po ete akufa esika bazali ko beta ba fimbo tala bilembo etikali nalobi bien 150 000 morts 37 000 familles déportées batatape ba maman nyonso wana rien nyonso wana rien tata moko tokutie ko nalobi non tango toke pour enquête alobi non il faut penza basala monument un catholique basala monument pour Simon Kimbangu pambate alobi toti kuna Lubumbashi tokola lekiselema ngo alobi esprit même oye ban kruma banani balumumba kasavu balobi c'est l'esprit ya Simon Kimbangu loba na leta batonga monument pona ye pambate soki ete moyen te mais biso itumba zo continue pambate tolati bakazaka oyo ya soloka Papa Kisolokele elombe alakisi biso ndenge nini moto akoko défendre authenticité na ye identité na ye pambate lelo tango ekoki po ete tokoka kosala oyo nzambe alingi mokili ezala kimia pambate bisika nyonso makili ezali kotanga mobulu bakotuna biso pambate molimo santo batindelaki nde biso tala misala azali kosala soko mobulu ezokomona lingomba bo Église Kimbangu tout ça Satan akoti na ba mouvement akoti na famille akoti bisika nza banganza pona kotia mobulu Satan azali bisika nyonso Papa Simon Kimbangu kianga na lobi 98% ya la population mondiale bazali déjà sous emprise bazali déjà dominé na Lucifer et le 2% ngai no tozali kona yangwana tika esprit ya Papa Kisolokele ndenge mipesi pona bokoko pona ko garder identité spirituelle ekote la biso moko na moko toko ko sala remise en question ngai nazali wapi yangwana batata pe ba maman ezali kanisi oyo journée alelo ya mbutama Papa Kisolokele pesi biso pambate mayo ya mona asalaki témoignage na makambo ya monaki atika kitata na ete pambate ya botaki ye il a témoigné même devant la mort à lobi na kozonga simate na koloba kaka solo est-ce que ngai na yo tozali fidèle na pensée ya Papa Kisolokele tika ete nzambe wa biso azana biso tika ete nzambe asunga biso apambola biso abatela biso apesa biso bwanya pe bososoli bolingo ya solo za katikati na biso ba dénomination orthodoxe protestant bayaki ndiko kosa biso tozonga tout autour ya moto koko azali wanda azoko pesa biso masese bingana po ete tozongela makambo nyonso yo civilisation memeli biso nde pasi liwa etamboli na biso makambo na biso ezali nde liwa yangwana merci mingi na équipe technique ya Ratelki merci mingi na nzambe wa biso ndenge abateli biso akaniselaki biso lelo pona kopesa biso Papa Kisolokele po atikila biso bilembo ezali ebele po ete toyika mpiko po ete Satana akangama pambate mokili oyo ezali atata molimo centre période ezali ya Simon Kimbangu ndenge ba période musu ezalaki ya Kolo Yezu ya Jérémie ya moto na période na ye lisiko Papa Simon Kimbangu ye nzambe ya misato alati nzoto otoze kotambola bisika nyonso eza na Katanga na province orientale bisika nyonso na kena Kasenyi chef coutumier alobi tala Simon Kimbangu azako ya likolo ya maya babetaki masasi tout ça tala esika bakangaki 1958 akendeki na Irumu tota na Irumu tala esika batiaki na Kashu metotongi bambelge batongi bamiri po akimate alimwe kena na Niangara chaîne minene bakangaki Papa Simon Kimbangu en 1958 eza na buta mais moto akufaki na 51 ndenge nini bilembo babelge bazoko kanga bilembo yango ezali te sikoyo batata nyonso na pelo kuta soko okundi mela moninga na moto moyindo te kena na Vatican kena na ba protestant kena na Belgique na France pe na Portugais tuna bango pona nini bokangaki Simon Kimbangu botuna ye botuna bango na bosolo soko balingi bakoyebi so vérité pambate bango bazaki bazoba te pambate na 19 na guerre 40-45 tango Belgique ezaki envahi
télégramme euti na famille royale eye na gouverneur général balobi kenda na boma benga bana ya Simon Kimbangu basengela biso bolimbisi mpe na tata na bango pamba te Belgique bakangi yango baekwei na maboko ya baallemand bakiobisa papa diangenda na classe yaya na ye lokola azalaki kosala leja na voiture alobi oprier senga tata na bino pardon message euti na Belgique papa diangenda abandi kolela non tata na mkutu natikaki komona ete nete koyeba ete doko bobomi o non Joseph on l'a pas tué mais Belgique moto asengi bon sambela papa diangenda azwi chapelet je vous salue Marie alobi ndenge wana te alobi oh mais ndenge bazo te biso wa na colonie scolaire de moment mais non bakamati bamindele batata pe bama bakamati papa kisolokela papa dialungana batiki bango na ngomba abito ko ozwa bino na 17h oh baboyi basambela na chapelet botuna bango kena na tervire ne tuna batata pe bamama tika ete mwa lisolo oyo epesa biso réflexion biso bato mondi touti wapi toza kokenda wapi siko tozali wapi moto ezali kopela Afrique du Nord ezali biso mokili mobimba tremblement makambo nyonso ezali kobeba or que clé ezali nde pe na ngai na yo soko totosi totita ta Simon Kimbangu na esika na ye tokomona maye malakamaki ete tokosala makambo oyo emonana nano na mokili te tika Nzambe akumisama na kombi ya tata te muninga na biso libéré epesi esengo 27 ans de prison libéré. Donc on dirait toute la communauté noire
ezali kaka na Afrique du Sud te pamba te biso ezali awa na kati na Congo, tozali na Zaire, tozali na Angola, tozali na Zambie, tozali na Gabon, tozali na Cameroun, etc. bango nyonso tu tozalaki koluka kaka mpo tobalibere ye asi abimi. Et après, voilà la question que je me pose. Et après, abimi na boloko. Donc, makambo, mazako ya mandenge mususu. Le 21 mars prochain, la Namibie indépendante. Et après, ngai soko na komie sikawana na beli. Na bande kujwa makanisi ebele. Les Camerounais ko yela biso ciment. L'accession de ces deux pays à leur indépendance ou bien à leur souveraineté. Et après, les Camerounais ko zala. Jangwana batata na ba mama. Tochia makasi na kati na mabonde na biso. Poate nzambe tata koleze musantu asali sabiso sikawana. Ndenge tolobi toke kujwa njutu mpe makela ma Yesu tojwa makela na njutu na Yesu définitivement to chasser ye de susu te, c'est-à-dire soko to sali de sumu to bengani ye e kase soko wana o kobenga mane ye si ye eh bien kubosana te de au même corvée vous l'avez répudié de votre maison. Batata pe ba maman emballage engi koloba to kamati makambo ya salite to lati yango ndenge nini ye moko nzambe tata molimo santo osunga biso. Donc lokola masolo ya nkolo Yesu na Nicodème, il faut botobota mambala mosusu mbala ya mibale tolongola makambo ezala ba titre ya banini ya bakombo ya mangomba bayaki pour nous embrouiller. Comment Yesu azala ye moko ba congrégation bebo, ba communauté bebo, ba groupe de prière biso rien que par exemple la commune ya Kasavu na loka rapport monzo commune ya Kasavu 5000 églises na lobi bien 5000. Eh ben siko Kinshasa mba combien mokili mba combien, mais papa c'est moi qui manque na lobi 98%. Satan sere. Donc Satan côté bisika nyonso na ba famille na bandako na politique na leta bisika nyonso po ete moto azale susu na boyoka na tata nzambe te. Bombo na te kolo Yesu moto atekaki nani noko na ye ndeko mama na ye etumba Moïse na nani Miriam na Aaron bandeko na ye boy bato nyonso boyebi kaka bokanisa nano moto songa niki kobebisa yo akote à travers mwasi na yo ou bien mwana na yo na kati ya mosala kaka ba collaborateur na yo bisika nyonso tozali tout est miné. Satan lingi okenda ye moko te. Référence Apocalypse chapitre 12 et 13 ti na nouvelle Jésus soko tangi Apocalypse okoyeba programme ntozo okenda batata pe ba mama emballage wana ya mabe po elongwa po tozonga esuzozongela boyokani na tata nzambe ezali mibeko zome. Les 10 commandements application ezali te koyemba ya pamba bolingo kolinga nzambe koleka makambo nyonso kolinga monizalani na meme moyini na yo kolakisa bilembo kosalela kotongela tata nzambe misala wana nde tokodécrocher volonté ya oyo atinda makapamba te 4e génération suka lokola ezali suka ya makambo yango wana pasi nyonso bitumba nyonso tolandaki bafilme Illuminatis tozana ba exemple mingi awa Illuminatis bayebisi biso makaba nzambe ndenge basoloka bakotsa na kati bayebisi biso bafilme le kaka bazolekisa yango na télévision nzoka nde babitumba 14 18 40 45 bato wana ya soloka balata bakazaka mabe makila ya bato esopana po ete basala ba exploit na bango sur les trans scientifiques ba koma ba konjo milimo ya bato soko kiko na mouvement boyo ya bato babomani tout ça milimo ezali kosenga makila ya bato okena na bale kona makila ya bato soko okili kambo
kanisa nano. Donc okozona bayebi so likambo, moto ayebi so likambo, yebi soka zeli ya groupe nini. Pamba te mokonzi ya Lucifer monduki ne eza nini lokuta batata pe ba mama. To kita na nzete lokola nzambe koleza lobaka zakai kita. Nicodème botama ezali komboto oh je suis kimbangi je suis catholique ya munoko non. Yo lobo zali chrétien petit Jésus. Est-ce que makambo na yo zo sala ezali kola Yesu ezali kola Petero? Yo lobo zali kimbangiste. Est-ce que ozo ko sipoto sala makambo kola Simon Kimbango? Omoni makambo ndiki tozana. Yo lobi soko zali songolo pakala. Est-ce que ozo kolanda mobandisi ya likambo wana ya lingomba wana? Lelo batata pe ba mama tosuki. Tozali susu na identité te. Biso fierté nationale ezali susu te. Tozali sur la 60 chaîne à télévision tala makambele kaka. Soko ko bina te ko se critique. Ba konzira biso bankumu na biso ko beta na makofi. Siko okomona oya buki lokuta po ete parti na ele. Mais azali mondimi. Bato bakufa mafu. Ale bolanda ngai toke ndako zwa makonga. Ale mobule ye. Kaka satana. Sikoyo koleza ye kufa kaka musala salaki musala ya pamba. Pamba te koleza c'est en Afrique. Moïse na Égypte. Égypte ezozika motobo. Abraham na Égypte. Moïse na Égypte. Ba pharaon bato mwindo. Lelo tozomona kaka Égypte. Boyibite ke sur le plan spirituel toza ko bunga. Ezeli mokili oyo biso ngai tozaki bato mwindo soko moni kola bato akomi pembe pamba te ba arabe ba tout ça. Donc baze ko ningisa po ete kona lokole pe na bangwelo ko mususu ya malamu malonga etikalité malamu biso to bomana wa ba ya ko réoccuper Afrique basi balobi makambo nyonso tout ça oxygène mai tout ça Afrique centrale. Bitumba nyonso yakawa po ete likabo oyo tozwaki ya molimo mosanto tobungisa yango yango ne koti na ba famille ekoti na bandek ekoti na base po ete tobeba batata pe ba mama tokokipe kotika la boyote nzambe ayokeli biso mawa ke ata ozulia ke 1 million ya bato kende pe na nganga nzabi tubela makambo esili lelo nzambe apesi biso nyonso lelo église kimbangiste tala pasi 50 ans. Au Catholique l'indépendance et avant l'indépendance. 37 000 familles déportées, 150 000 morts. Nalobi bien, véritable génocide. Nalobi la kango. Lelo, soko prix Nobel de la paix à la rapenja normal. Pourquoi pas Simon Kimbango? Pourquoi pas Papa Diengene? Qui fait même allusion à Papa Diengene? O base ko benge mbutamutu na balumumba na bakaso bazobe Papa Diengene mbutamutu. Yena bande connaît Papa qui sorge Papa de Lungana. Basali quelque chose où il y a motomwindo et le quoi motomwindo et liboso a sali et qui au-delà des océans. Le 24 décembre 1959, tous allez libres. Ba bengeni ba na biso na ba classe. Tala sikoyo, ba école, ba institution, ba hôpital, nyonso wana na système tolobin sinsani. Ba indice mususu ba nzembo yemba maka. On ne compose pas ça qu'on compose te. Et niki ko banzamba za na biso tolanda kata message ata bolobi Papa Diengene mabe. Landa ta mate ye tozwaka na banzembo ba prophétie. Ndenge na lobaki. Soki to makambo tolobi yango na mokola lelo ezali te que parce que qui sur lequel Daniel azaki mwana liboso Simon Kimbango. Non. Ses œuvres misala na ye. Mwana ya 7 ans. Alobi makambo na monaki na tata na nga na kokwanga na te. Tata na bandi mosala, il était à côté de lui 7 ans. Tata na yake okanga bandoki, o bakongi bazaki neutraliser ndenge batike la bolumbu. Papa qui se roquait était là, na kimiala. Bakangi tata na yezo kela timbanza sanda. Papa qui se roquait azalaki na tata na ye. Nyonso salema ki wana, il était là, un garçon de 7 ans. Bakina mbanza ngungu. Commandant de Rossi, nganga nzambe catholique utaki na Rome, poète ba achever Simon Kimbango. A menacé un petit qui se loquait les 7 ans
Et tata na azali ndoki tout ça. Est-ce que c'est que ça qui bébé oui. Alors bio okuye ba différence entre motoala na pongi na c'est que tata nga c'est que ça qui bébé. O azali bandi azali rebelle te. Akanga mono ko beta ata obeti ngai. Est-ce que ngai na yo devant batata. Biso batozaki na ba flamand, to yibi ba flamand. Kanisa ba soda ba paquet bazaki na ngo soda azala ta gedo. Mbata azali na ngo devant moi elonge mwana mokia 7 ans. Mais moi, je n'ai résister. Tata na maman. Et comme il est solo, hein. Allez, bah reléguer la colonie scolaire de moment. Pour un lavage de cerveau. Bah l'ongolais boko konaye. Bah Jésus to bazali kono banganganzambe balobi ke bakosi balobi non tata na yo ezali chibwabwa ikombo ya balobi non tata nanga Simon ke mongo ndeko na bosane. Ils ont tout fait. Même ba ku nyonso papa qui soroki la zwaki. Même na mwasi ya liboso ndenge basaki makambo nyonso po ete ba éliminer nyonso mundela zali sima na banzanganga nzambe ya bango papa kisolokele mais papa diengenda soko to bombi lobi to kokufa biso zende ba témoin na vani na bango depuis 63 tiliwa na bango na zonga kilange pe na ngai su na kisangani te. Tout le monde me confond, même Bazako le Bakinazali, moi, nanae biologique. Pambate, Abokolingaï, Nazali Moussali naye, témoin naye, bisika nyos, on a caméra bisika nyos. Mais beaucoup sangana les kamoni. Nazali qui plus à côté à papa Diengenda que moi sine kebana. Puisque toko bimana tata na tongo, toko zonga à minuit 1h du matin, papa Diengenda zaki na tango même à côté la kaya banate. Ata la réception, tout le monde battu à Kalabaye. C'est pour vous dire que makambo tozene yango ezali pasi. Nzambe soko apesi. Tango ya kolongola kazaka ya mwindo ya ngoyo. Wapi bakumu na tango ya kala. Où sont-ils? Lelo soko kolezo aye na mokili, aye na komba muto mususu. Candidat pour ba voter azangi mbongo nana ko voter siko pona ko voter il faut mbongo siko ya tanzambe yimeme yo zali wana nzambe akoko takatikati na yo posa na parlement nana ko voter puisque ça na mbongo propagande te siko parlement ngo zali composé na banani na ba élu ya peuple nini peuple likanki mbongo ou bien ba peuple ba kanisa ki ba vandinye lokola ba Nicodème balobi non Alfonso toko yo il faut qu'il en a parlement. Tomi tunate pourquoi to sali boy? Tala ndenge to zaki otambu sa mokina biso bokoko na biso. Papa Diengenda lobi papa ki solo kele oyo. Momi tunate pona nini ngai le Benjamin sumwana suka nazala chef spirituel. Abi sente pas de ezaki bolingo na ngai te soko na bokana ka le 9 août 1939 pambate na bangaki tata lobi na ngai soko na kufi yo moto kozala motambolisi na lobi jamais mais mama azali papa kisolokela azali papa de lunga nazali alobi non koloizo non yaka na rendez-vous na kimaki na keko beta bali yango na bukanaki abi papa kisolokela alobaka ngo na matete yaya na ya vandi wana. Mais bokanisi bazangi pouvoir na ndeko nanga abi biso zaki bana mike j'avais 3 ans tant bakanga kitata mais papa qui solokel alobi je vous l'ai dit aujourd'hui tantôt beaucoup crier au scandale mais je vous l'ai dit alobi sanza nyonso wana ba polo bakendaki mais papa qui solokel soka simbika tata na ilamba boyo alobi atambola kona sanza tout ça là. Mais azaki kopema ndenge nini bino ba science. Mais entre parenthèses boka kate ba astronaute ba journaliste ba acculé bango bomona kinan o to mona kinzambe o tango bokitaki na lune nzambe azali na couleur nini it's black alobi azali moto mwindo mais bokina kutuna ba astronaute bokina kutuna bango papa kisolokele leke naye Diengenda chef spirituel a boudete or ki yimoto mona ki pasi na tata na ye mais ndenge ni mwana sukali ka chef spirituel okomona akosigner même te peo
soko bakuteli bango misato akozala lokola moto ayebi eloko moko te bango na papa de Lungana. Papa de Lungana tikeli ya kote ya mama na ye. Balobi kokenda classe te. Vanda côté ya mama na ye. Mama Mwilu. Depuis 1921, bazo conduire l'église na période de clandestinité. Ti liwa ya mama Mwilu. Papa de Lungana. Mais chez spirituel nani le mwana nsuka. To mona jamais papa de Lungana ou papa Kisolokele bazala na bato na ngo basala camp contre papa Diangenda. Jamais. Est-ce que bazang papa lobi, est-ce que bazangi pouvoir? Ils avaient tous les pouvoirs. Ce qu'on a dit sur la bango attaque papa Kuluta zela poto, papa de Lungana nkamba baye. Mais à lobi, loko la période baloba ki se ngai, yango no modi ba Kulutu na ngai atato voto komi esika. Ngai anniversaire na ya ngai kaka ifuna loba. Oya papa de Lungana ngai moko, même papa Kulutu. T'as la simplicité ya papa Kisolokele. Il n'y a jamais un camp pour supporter la Kisolokele pambate, ye motomona qui passe, pourquoi Diangenda chez spirituel? Jamais. Et siko, et après. Toki wana papa lobi makamba après. Mandela bimi, et après. Namibie, bon, Afrique News indépendante, et après. Pambate, emballage wana ezali nano. Batata pe babama. Emballage yango pe tosali yango mingi, magie, roze, kwa makambo nyonso, tout ça eliminatis. Et pesibiso bomengo, nini. Tolongola yango. Nzambe akokisa mako oyo ya la kaka na biso. Soko biso to bungisi. Oyo asa ko simba lingenda yango, papa Simon Kimbangu kiangani. Papa Simon Kimbangu kiangani. Soki deki bazo sale pression. Batia solo quand même ambe bakoti na famille na wapi tout ça na lingomba pambate asirika tozangela pambate makambo yo sezonga wapi kona esika bato bazo kobundisa biso tala secret zali wana batata pe ba mama tala ndenge lingomba etongami tala papa Nkulutu papa Mfumu Mbanza papa Mfumu Longo na bambuta mutu nyonso bazali kotosa ye sinsane zeko salema mindele kome bato mwindu papa Nkulutu papa dia Lungana bango nyonso na papa Diangenda o baswa na kate bango nyonso sika moko moli papa dia Lungana na après accident azaki osala asalaki avandiawa papa Kisolokele wana en bleu lingomba zeko tambola bamoni pasi bada bomwana na bango basali nyonso lingomba etomba na boyo bazui ba tribu nyonso bato nyonso mokili lingomba ke monde entier ba réalisation nyonso église kimbangiste biso moko par le système oyo de sali que tous à la indépendant il y a qu'au tendre la main sans moto apesi d'accord mais avant ça les kambo oh aide uta na Hong Kong uta non soko balingi ko sali ça d'accord soko ba accord entre pays na pays d'accord mendicité non tala mosala ndenge bazo finga Diangenda moyibi mais yaka otala amphithéâtre yaka otala centre d'accueil yaka otala hôpital tala ba réalisation de toutes les paroisses ezali ba belge ba français ba portugais ba tikela ki biso mbongo te kaka ndenge meya ndeko moli papa de Lungana papa Diangenda papa ndenge wana zotonga lingomba ya molimo mon centre oyo memi sango na conseil œcuménique ezala na seta ezala même tango papa kendaki na Israël papa Diangenda mbula enoki ndapa batsengaki mbula enoka papa Diangenda chez Athénagoras le patriarche de l'église orthodoxe tango amoni papa ayambi alobi non esengweze na ngai lokola oyo nani ayambaka mwana Yesu Simeon ayambaka mwana Yesu na ndaka Nzambe na kuko kufa pambate na moni Masia grand marabout aye alobi na mokili momina moni moto azali na ba étoile mine na ilongi lokola yete grand marabout aye un musulman akena nkamba koti na mozole alobi ba journaliste boya moi présent alobi na koti na mozole na moni Simon Kimbangu na poser pe ba question à répondre ngai alobi botu ngai ka mususu te qui ba défile donc tous les représentants de toutes les églises au sein du conseil œcuménique des églises membres comme et comité exécutif et cela qui ba défilé ba keti na nkamba or que biso mingi tozali awa ata mon koto to yebi angote sika papa Diangenda za kovanda centre d'accueil to yana note même un kamba rien kasi okaba critique tozali kolanda yango te milangi tondaki na mboma ya mabe
yango wana nzambe asunga asalisa biso pamba te mingi tokaka te ba version te balobi moto mwindo o akoki kosala eloko moko te soko akufi te. Tokamata bilamba oya mabe tobwaka, tosimba bolingo mibeko pe misala, totombola kombo ya oyo ayaki so sacrifier. Soko kena Lubumbashi tala kashu ya se ya mabele papa Simon Kimbangu bakangaki, tala na Kasombo, tala na Sapin, tala na Buluwo. Mais okoki kolela tala esika bazal papa Simon Kimbangu bazali ko bwa kotie na maya mungwa po ete akufa, esika bazali ko beta ba fimbo. Tala bilembo etikadi nalobi bien 150 000 morts, 37 000 familles déportées. Batatape ba maman. Nyonso wana rien. Nyonso wana rien. Tata moko tokutie ko nalobi non. Tango toke pour enquête alobi non, il faut penza basala monument un catholique basala monument pour Simon Kimbangu pamba te alobi. Toti ko na Lubumbashi to ko lekisa elema ngo alobi esprit même oye ban kruma banani balumumba kasavu balobi c'est l'esprit ya Simon Kimbangu. Loba na leta batonga monument pona ye pamba te soki ete moyen te. Mais biso itumba zo continue pamba te tolati ba kazaka oyo ya soloka. Papa Kisorokele elombe ala kisibiso ndenge nini moto akoko défendre authenticité na ye, identité na ye pamba te lelo tango ekoki po ete tokoka kosala oyo nzambe alingi mokili ezala kimia pamba te bisika nyonso makili ezali kotanga mobulu bakotuna biso pamba te Molimo Santo batindelaki nde biso tala misala azali kosala soko mobulu ezokomona o lingomba bo Elvis Kimbangu tout ça Satan akoti na ba mouvement akoti na famille akoti bisika na banganza pona kotia mobulu Satan azali bisika nyonso papa Simon Kimbangu kianga na lobi 98% ya la population mondiale bazali déjà sous emprise bazali déjà dominé na Lucifer et le 2% ngai no tozali kona yangwana tika esprit ya papa Kisorokele ndenge mipesi pona bokoko pona ko garder identité spirituelle ekote la biso moko na moko toko ko sala remise en question ngai nazali wapi yangwana batata pe ba maman ezali kanisi oyo journée à lelo ya mbutama papa Kisorokele pesi biso pamba te mayo ya mona asalaki témoignage na makambo ya monaki atika kitata na ete pamba te ya botaki ye. Il a témoigné même devant la mort. A lobi na kozonga simate na koloba kaka solo. Est-ce que ngai na yo tozali fidèle na pensée ya papa Kisorokele. Tika ete nzambe wa biso azana biso. Tika ete nzambe asunga biso, apambola biso, abatela biso, apesa biso bwanya pe bososoli. Bolingo ya sole za katikati na biso. Ba dénomination orthodoxe protestant bayaki ndiko kosa biso. Tozonga tout autour ya moto koko azali wanda zoko pesa biso masese bingana po ete tozongela makambo nyonso yo civilisation memeli biso ndepasi liwa etamboli na biso makambo na biso ezali nde liwa yangwana. Merci mingi na équipe technique ya Ratelki, merci mingi na nzambe wa biso ndenge abateli biso akanisela ki biso lelo pona kopesa biso papa Kisorokele po atikila biso bilembo ezali ebele po ete toyika mpiko po ete Satana akangama pamba te mokili oyo ezali atata Molimo Santo période ezali ya Simon Kimbangu ndenge ba période musu ezalaki ya Kolo Yezu ya Jérémie ya de moto na période na ye sikoyo papa Simon Kimbangu ye nzambe ya misato alati nzoto otoze kotambola bisika nyonso eza na Katanga na province orientale bisika nyonso na kena Kasenyi chef coutumier alobi tala Simon Kimbangu azako ya likolo ya maya babetaki masasi tout ça tala esika bakangaki 1958 akendeki na Irumu tota na Irumu tala esika batiaki na Kashu metotongi bambelge batongi bamiri po akimate alimwe kena na Niangara chaîne minene bakangaki papa Simon Kimbangu en 1958 eza na buta mais moto akufaki na 51 ndenge nini bilembo babelge bazoko kanga bilembo yango ezali sikoyo batata nyonso na pelo kuta soko okundi mela moninga na moto mwindo te kena na Vatican
kenda na ba protestant, kenda na Belgique, na France pe na Portugais, tuna bango. Pona nini bokangaki Simon Kimbangu? Botuna ye, botuna bango na bosolo, soko balingi yo bakoyebi so vérité. Pamba te bango bazaki bazoba te. Pamba te na na guerre 40-45. Tango Belgique ezaki envahi. Télégramme outi na famille royale et na gouverneur général balobi kenda na boma benga bana Simon Kimbangu. Basengila biso bolimbi sepe na tata na bango pamba te Belgique bakangi yango ba ekoyi na maboko ya Allemand. Bakobisa papa diangena na classe. Yaya na lokola zaki ko sala les gens na voiture. Alobi o prier, senga tata na bino pardon, message outi na Belgique. Papa diangena bandi ko lela non tata na mkutu na tika ko mona ete nete ko yeba ete do bobo mio non Joseph on l'a pas tué mais Belgique muta sengi. Bon, sambela papa diangena zu chapelet. Je vous salue Marie. Alobi ndengi wana tolobi oh mais ndeko baso te abiso wa na colonie scolaire de moment mais non bakamati bamindele batata pe bama bakamati papa kisolokel papa de lungana ke al batiki bango na ngomba abito ko ozwa bino na 17h oh baboyi basambela na chapelet botuna bango kena na tervire ne tuna batata pe bamama tika ete mali solo oyo epesa biso réflexion biso bato mondi touti wapi toza kokenda wapi siko tozali wapi moto ezali kopela Afrique du Nord ezali biso mokili mobimba tremblement makambo nyonso ezali kobeba or que clé ezali nde pe na ngai na yo soko totosi totita ta Simon Kimbangu na esika na ye tokomona maye malakamaki ete tokosala makambo oyo emonana nano na mokili te tika nzambe akumisama na kombi ya tata